Merci beaucoup sous liboso ba télévision na bino, liboso ba iPhone na bino, liboso ba Samsung na bino 20 na pesi bino no soto merci mingi na ndenge boyambinga na ba Facebook na bino. Ya on a ko ba so bande kuna ngai, ya ko senga merci na bande ko ba soto na toujours Mabia Star TV. Ba to ba lo la star ko mo zo tanga ba kuma ba to na mo bande ko so mo na tanga kuma ba to na. Ba za ba to moko bazo soutenir émission ya Mabia Star TV et koma monene baza bato ba soutenir la finance baza bato ba soutenir la ko partager baza bato ba soutenir la ko pesa ba conseil ya ko ba ketala boye baza bato moko do ba proche na ngara ba base na nga donc on moni na zanga te ya ko tanga ba kombo na bon opa ninga za la membre ya Mabia Star TV ndeko na nga okotika na Facebook opetika Mabia Star TV okomelinga kombo na yo na kozanga te ya ko remercier ndenge ko partager image merci beaucoup na Christopher Song babi mobala moto babi Christopher Song babi kole loko epa na e ezanga raté na pesi sombote na ngana achela kapesa babi nde docteur talaka Mabia Star entourage na bataminene sans oublier na pesi mbote na ngana na pesi mbote na ngana Junior Mayangi Sikasika na zang site kopesa mbote na nga na Dadi Ilinda na zang site akopesa mbote na nga na Willy Church sans oublier na pesi mbote na nga na Gino babi l'homme à la taille de Jésus babi mobala pembe sans oublier na zang site kopesa mbote na nga mingi babi Pati Nzambe Madame Dauphin babi wana Pati Nzambe babi talaka mwasi na kata mibali do ba papa ba soutenir la Mabia Star TV babi mwasi moko akilo aza kuna na kati da on veut dire communiquer Pati Nzambe Madame Dauphin bande ko nso ko tali mona mwasi oluliko obinza mais merci nga kelande kuna so mwasi merci beaucoup na basana ensemble merci beaucoup na bibliothèque nanga na zang cité ya kopesa merci beaucoup na Rebecca Molingo merci beaucoup na Rachel aussi sans oublier na bandeko no surtout bazang sarate ya ko sala mo ba remarque ya ko partager image nanga merci beaucoup na babonné no surtout on bandeko na bo s'abonner massivement na chaîne Mabia Star TV balubi makama bien ezali ba sunare kozala ba conseil kozala makamba bien ekozala batoli pe kozala na moi muke pe to yeba conseil pe to ya toujours na Mabia Star TV ya ko lobela bino babi lelo bandeko na ngai to ye na secret kaka moko ya ko laksa ndenge nini mwasi okoki ko bongisa elongi na yo même pas mwasi te ezala yo mobali il faut ozana elongi no ezala clean ezala soft elongi ezala da posino to benga ezala lisse yo bandeko na ngai la na kati ya Mabia Star TV to ye ko laksa secret na biso babi lelo tozali na bozomona oyo omoni yango eza Pexodan yango oyo tozali na vaseline na biso oyo vaseline na biso bandeko na nga nyonso tu oyo tozwa kosangisa ngo mibale ekomekeke elongi na biso ekoma soft elongi so ekoma lisse na bandi kotia Pexodan na nga na bol oyo bandeko na nga bo s'abonner massivement ceux qui s'abonner au fini ko tango ngana tango Mabia Star TV azo poster loko za mutali boso ya ko mona yango bandeko na nga bo s'abonner bo soutenir chaîne Mabia Star comme munene ezali ya ndeko na bino bo tika ngo bo tena besoin soutien na bino place bozali ba na France nyo surtout babi Yasmine babi grand pètre na kata France na kata Paris babi ya muka propre Yasmine Zamalola Salobo la sans oublier la pesi Théo Luchima la pesi ombote mingi yango na tie Pexodan na na bole yango yo Pexodan yango na jusqu'au vaseline nanga yango yo tie vaseline nanga na tie moi otala ka ndenge kosalela yango malgré tout ekomosu ekotika nango ndeko nanga bomoni vaseline nani no nasangisa yango esika moko nazwi sikoyo nakomi kosangisa yango faut ozala sirke opaloli yango omixe yango bien
na mixer vaseline nanga. Na mixer vaseline nanga bien. Nda bozomona. Vous s'abonnez massivement. Au passant à l'isoloir, vous pouvez s'en rendre pour nous lever là. Et tel que l'isoloir, vous s'en connectez, c'est pas quoi en gros là. Tous en toujours dans le service là. Vous pouvez s'en aller l'isoloir pour lever là professionnellement. En déconnant, il y a un sang ici. Nini nanga. Na sang ici en yango. Ce qu'on a pas nous que pas que l'on est longi. Nous parlons bien elongi. Habita nous ça bande konanga. Et kozalo moi passe mingi pas okuma muta obima ba buto. Et le nayo et nous allons toujours lisse. Et le ngene bana toujours kongenga. Pour ce le ngene bande konanga et nous sala yo bien. Okozana moi na difficulté ma makasi ya kobima ba buto bande konanga soko landi traitement o bien ndenge ko mona ka ndenge posuno ya ko sala ndenge pe oko stopper minga na sala ango 2 fois par semaine sala ango 2 fois par semaine ba to ba kamaka ma bien ndeni ni posuno ezala la liste pour ça ba buto donc na timbela ke eloko bien avant yo na bina oboma secret na te fana l'accès ba famille na baza moi eloko donc ba tcha. Moi sur la personne, sur la personne ils ont taqué moi été. Make sure au ballon au salon va bien, net massage. Da oil etika nango maobo mango ezaki dans na obaka na ngango na tanga côté ce côté on doit tika bande kunanga okokova no ngata pendant 10 minutes au senti que illumina eko examine ya kokangama sorry niti personne ikotika ni ça tango kocha bande kunanga oyo moto wana pardon na ba bani tango tsko pendant 10 minutes et vanda mane longi ngana vanda ngata so na vanda na ndata 20 minutes okova na ndo sozo bimate za ka traitement elongi za na ngo poison te o eza vaseline eza be pa na posanzoto omoni yango za vaseline na kotika ngo bande konanga pendant 10 minutes pendant 10 minutes bande kana kotika yango evandi tango evandi bande konanga ezo benda pe ba graisse elongi na yo tango zo benda ba graisse elongi na onde konanga okomona ke okozala ma elongi no ekozala moi passe ya kobima ba bouton elongi ekozala moi passe mingi ya kozala pe na ba graisse donc ni ezana ezobenda yango ezosala mosala nango ezongelisa poso elongi na yo en plus yango ebana kokimisa ke elongi na yo ekoma na ba bouton okozala source na problème ba bouton te ndeko na nga soki ozolanda traitement oyo bien chaque semaine ata 2 fois par semaine elongi no kozala na problème ba bouton ezala ata bapapa botiaka yango kozala kaka te ke tolobela mpe bamama non eza mpe bapapa na biso mibali na biso toza na besoin na bino elongi na bino eluk mpe nice elongi na bino ezala mpe kitoko elongi na bino mpe etiraka mpe biso eza kaka te ke tolulaka posa mwonso eza pete bongo bino ya mibali toza mpe na besoin ya baposo na bino ekoma pete yo babibi ndeko na nga na tika pendant 10 minutes nazozela sikoyo ekangama bongo tokende étape mosusu merci famille 5 minutes sikoyo ekoki sikoyo nakosukola ngo boye te naza na stima nanga stima ngolo bake eloko dans na yete sina ko expliquer on dit mais na stima nanga na témoin mai na sima nango moi vapeur ya moto wana donc mulunga moto wana siko kokota na elongi nanga taka ekota na elongi nanga sikoyo na kovanza mwa muke sima nango na kopangusa elongi nanga na nini oyo yango na témoin nanga na stima bande kuna bozomona stima yango oyo
na tie mai ezwa mwa moto siko ngai yo na koti siko na stima ko stima o siko eza wana vapeur ya moto bandeko na nga ezobenda mpe bagraisse na elongi donc ozala mpe na problème te na bagraisse na elongi no donc vapeur oyo ezali kobenda mpe bagraisse na elongi ezali kosala mpe ke poso elongi na yo ebana kongela okomona yo na ndako so otie poudre te okomona kaka elongi no ezongela lokola babebe donc tina vapeur oyo yango donc eza mpe très important ozala nango bandeko mosusu balobaka soki oza to osala ndenge nini soki oza to bandeko na nga otiaka lo ched na mwa bol moko boye nsima ozwi ga na yo opangwisi elongi me ngai lokola aza na stima na nga yango nasaleli stima tozela moke sikoyo bosabone massivement bandeko na nga makambo ya eza ya Mabia Star TV moto siko ya vapeur wana mininga na moto ezozwanga na elongi ezosalanga mwa elongi mpe ezobenda mpe elongi no bana ozalaka ya lise oza su na problème ya bouton te oza na problème ya graisse te pamba te ozosala ya traitement ya poso elongi na yo to babindeko nanga partager image au please na page no ya Facebook partage yango ekosunga ndeko moko oyo aza na problème ya poso oyo poso ne ezalaka toujours mabe oyo poso na ye omona aza ma na poso ma bien te ndeko na so ozwi image okoboma mpona yo moko te faut partager moninga pa profiter mpe na image oyo oyo vape ozokota komota mininga oyo osaki ezotoka ntango ozobeta na elongi ezozwa mpe poso ya nzoto ezozwa poso ya elongi no donc ozobenda nyonso oza na problème ya bouton te babouton minene non oza na problème ya bouton te na biso osala traitement bandeko na nga okozala mpe ozosala bacourse okotya poudre te pamba te poso na oyo eza déjà eza soft poso elongi no ekomi kongela efateka ere no totiaka bapoudre mpona koboma babuto ozo mpe kobebisa poso no ifo kolanda ya traitement obi bandeko na nga nde bozomona ne vapeur ezosalanga totika na 1 minute mpana 4 yango minutes ekoki nakati stima na nga omoni na etokisinga moni etokisinga sikoyo tokozwa nazwi nini na nga oyo nakobana sikoyo pangwisa elongi tozopangwisa ndeko na nga moni ezolonga mpe na facilité nyonso mpe mai wana eki olembisa mpe persoda wana Bebo s'abonner massivement na chaîne Mabia Star TV. Naza besoin soutien na bino. Aibe kalinga Mabia Star TV ata façon na lubaka, ata façon na sekaka.
ande kana bo s'abonner. Vous avez ça soutien na bino pour s'abonner, pour s'abonner, pour s'abonner. Voilà. Ande kuna bo moni ti poson, bo moni ti skin na ande kuna poson na ekomi soft, ekomi lisse. Suka bo ande kuna nga tant autres taper maquillage ezo na bien. Pas maté elongi eza déjà propre. Eza karate ke bande kuna nga pendant tout monde a tout ça là ba maquillage, au mona moto elongi za ba bouton mais zo ça les fort te ke ba bouton si là. Atia ka ba foundation elongi, ozo bi sel susu poso ya elongi na yo. So comment on a problème bande kuna nga il faut bato no bazana ba problème na mté ya ba bouton té bande kuna nga bo rapide au sala méthode na sali ya persoda oyo na che persoda yango yo na vaseline bande kuna nga bo s'abonner massivement au moins que les aboué le quoi d'un vapeur en main les autres nga mona ce que soit le nga les adé le nga est-ce que ka dans la ka aboué le nga comme lisse au moins le ya mabi andenge ezali ba bouté zate nini te côté le ngela le ko la moins na 20 ans yon ba bande bo s'abonner massivement babi nenenze mon Autriche moi ça nga ma benite na porte-monnaie na za na besoin soutien na bino bo s'abonner massivement. Merci beaucoup na bande ko obolandinga. Merci beaucoup na ba question pe bande botuna nga pa na traitement o ya libumu. Toko yamba la sima ya kolaksa traitement ndena okita libuso za mutestoma po osela tangawisi te okosalela eloko nini po te kito libumu. Merci beaucoup na bande ko ba poser ba question wana. To bolanda video mbala sima koya na kozanga te ko sala formule wana. Pe mbala sima de kunanga to kokota toujours na YouTube comment koko sukula pe elongi na yo na tomate pote ebendaka hein po donc makama bi ezaka mo le basku ezate. Merci beaucoup la bande kunanga to komi mbala sima na lingi binu mingi bo s'abonner massivement pote elongi na ngana te komi soft comme ko elonga ba bébé wa to ke pas fiancé no za na complexité pe elongi za lisse elongi zo ngela zo kuna besoin cha poutre te. Merci beaucoup bande kunanga to monani na vidéo oyezu yambala sima bo s'abonner massivement. Merci beaucoup c'est là kinde kuna bino ya na bino mama me koko na bino to monani mbala sima bye bye.